Oye bisangobila que l'activité ya lamuka ezali l'activité ya zungu ya mwasi na yete. Oyo a décidé le loi lobby kata misuni misatu otika mibale tokolia lobby. L'activité ya lamuka ezali l'activité politique oyo ezo relever na liberté na droit na biso reconnu na mibeko ya mboka, il faut tout ça la yango. Oyo ezali makambo to combataka na Félix ensemble na deux pièces na tango yowana. Mais le Félix a pouvoir na nyamu abandi ko répéter ko copier ka biloko kabila salaka ezali triste combat etene tseke do mumba ekei na mai pamba 37 ans et comme ya buzo basi donc ndeko mboso tango bazolo bakeno bombe ezo sa le pacte na bango na ba jeune biloko aboye bombe eke ko simba tila ba autorité ya mboka biso to kotelema mercredi biso nyonso toza na balabala oyo koya eya comme ya lingi partout oyo azokende atikaka makila batetangaka ndenge atiki na yumbi batu bakufaki azali lisuko continue na même ali wana na Kinshasa tolobi mercredi congolais nyonso akotelema. Monsieur Ngobila n'a pas caillé de changer l'itinéraire d'une marche. Tant la mouka lingi kotambola est comme zone neutre. Alors nous ne pouvons pas, je dis bien nous ne pouvons pas accepter cette discrimination et nous devons marcher au Banda quartier 3 qui n'ont n'a palais du peuple. C'est notre pays, nous avons le droit, nous avons l'obligation. Nazali nesengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda émission Tolobela Mboka Congo yango bandi ko balanda émission Tolobela Mboka Congo na pesi bino mbote sika nyonso ezwami bino petika ete kimia nzambe tata eingela o mabota mabino. Merci encore une fois babonné na biso ya Océan du Congo, bo continuer ko s'abonner massivement na chaîne ya Bila Libération, bo ko zalaka des cités pe la bilo bato bozaka libaku ya kolanda du début jusqu'à la fin ko like be émission ko partager ba suggestion pe ba j'aime na bino en tout cas ba commentaire nzambe apambola bino na banzi ete lelo bato ba ko kama ete ba moninga la lati lamba ba che soso bande ko ngai soso o ezalaka significatif a ki la me plus 49 bokila lo connaît en peccato en Allemagne dans la chabienne na biso na Allemagne soso bato ba yike balia ka wilkite bato ba yike balia ka soso kaka ya mboka na yango boko mona ete biso tozali bongo la soso ya mboka pamba te to ali bongo ko bundele kolo wa biso République démocratique du Congo pe bande ko langa boyi ko mona ete to komi bongo lamuka pamba te peuple sengela ki bala muka moto nyonso tango soso ko beta po ela musa moto na tango esengeli po etakele ko sala musana e kasi biso to moni ete na yi République démocratique du Congo na bakambi ya lokuta balingi te ete mosala sala mamalamu yango lelo na banzi ete bokolanda na bokebi nyonso ete bakambi ya lamuka bayaki penza ko répondre ngobila pena koyebisa ete ngobila oali ata kola makasi te po ete awa ezali banunu te ngobila okana procès pe to kala nkanda na oboma ba kongomani po ezali ko continuer ko pekisa ete bayila muka bayeba ko sala mosala na bango yango biso tolobi boye bayila muka yali peuple la muka etongamaki yango moko te la muka peuple nda pesaki makanisi tango yo okimi na kulusu okoye kolinga kanyaka yeba ete ba o batikali bali pe la conscience tranquille yango la lobi la bandeko bolanda la sima bokomona nini maye bakambi ya la muka balobi pe biso peuple tolobi ete tokosala mosala nzenge bene tokanaki ko libérer ekolo wa biso toko bunde tumba pamba te toali bongo na kati ya bokangami mboka na biso yali na occupation ndenge bolobaka na lokota yali falase alors tout ba peuple Congo biso iso na bakanda o toali nango totelesa la ngobila petango mususu ekozala fin ya mandat ya ngobila pamba te alingi abima na lombango na kati ya République démocratique du Congo na kopesa ka biso ba injonction o elongo banite ngobila salaki renyana ba yi politique mo nyonso kasi balobaki na onini makambo ko sala bango bakoyoka te pe bayiki bayaki te yango to ebiso sali eleni na kopesa ka communiquer pe bitinda o ba kotinda bino boya bakayete la fin de toute chose est arrivée biso to ali abayike pe bayike basi bakoti pe to ali ebele pona koya ko bengala bino la lombango la République démocratique du Congo bande ko balandi na banzi ete to landa na mo bilili ebongo to suka la biso bande ko pendambo o balobaki to landa bango ebongo to sukisa mokolo ya misato mercredi 29 septembre marche populaire ya lamuka pona koloba ke tolingi bakonzi ya malonga na seni
toboyi ba politicien na seni toboyi makambo ya glissement ba congolais ba na nzala ba na chômage misale réalité insécurité partout tolingi na 2023 na mois ya octobre ba congolais ba pona mokonzi bango ya sika na mboka ya sika ba pona ba député ya sika toboyi glissement tolobi na bana ya Tchangu pe bana Congo tokokita na nzela biso banso mokula mercredi marche ezali confirmé tobi na ngobila mais yo lobi ke Tchangu ekomi Afghanistan ozaki décision yewana le 25 mais le même jour wana ngobila kozwa décision Francis Chibalabala député provincial IDPS asali marche monene kobana na Sifoko ti na boulevard Kimbuta lobi mokolo ya dimanche 26 citoyen Mbosso président ya assemblée nationale asali meeting ya monene na terrain municipal ya Tchangu un jour après décision ya ngobila donc ça dit que ba membre union sacrée bakoki kosala ba manifestation na Tchangu pour réalité soki kaka Martin Fayulu soki kaka Mozito soki kaka Prince Penge soki kaka Lamuka angobila lobité wana maebo tia makona Tchangu te wana ezali violation ya article 12 ya constitution et l'objectif tous les Congolais sont égaux devant la loi pona nini Mbosso asali meeting na Tchangu na masina mokolo ya dimanche Francis Chibalabala asali marche mokolo ya samedi ba jeune ya union sacrée na IDPS basali marche mokolo ya lundi na Tchangu batiki bango kaka Lamuka tango lobete le 29 toko tambola ngobila bité zone ya wana comme zone rouge to tuni raison nini raison réalité o baba mbaki ambassadeur moko libanga non ezali raison politique d'après ba information na biso ezali monsieur Chilombo Félix nda biso ngobila Fayulu ko tambola na ville OT kango to lobi biso toko tambola oyo ezali ba méthode ya Kabila bobo sana tete Kabila lobaki te Beni bako voter te Butembo bako voter te Ituri bako voter te a inscrit ba congolais alongoli bango droit na bango ya vote kaka ndenge mo be Félix ako copier Kabila oyo ezali makambo to combataka na Félix ensemble na IDPS na tango yewana mais le Félix a na pouvoir na nyamu abandi ko répéter ko copier kaka biloko Kabila salaka ezali triste combat Etienne Tshisekedi wa Mulumba ekei na mai pamba 37 ans et comme ya buzo basikawa donc pour na biso marche et ali maintenir bana ya Kisasa bana ya Congo ba étudiant peu ba étudiant biso banso mercredi na 7h na place quartier 3 to ko beta mai malembe te na boulevard Triomphal pour na koloba to lingi ba konzi ba politicien na sénité to lingi glissement to za na bolokani pendant une semaine pour de toza ba konzi ya sika na seni na tondi botondi mama zali lié na nature ya mutu na bomoto. Donc, pouvoir public comme hôtel de ville a un devoir pour protéger et encadrer. Et si le pouvoir donc, bisomoko lelo to lobi to bandana champ, bisomoko lobi to décider to bandana ngaliema, après to décider to bandana lemba, après to décider to bandana kitambo. C'est de notre droit, de notre liberté de commencer la marche là où nous voulons. Et le pouvoir public est une mobilisation à représenter Chilombo. Devoir constitutionnel va faire ça y a pour protéger les manifester, il y a pour encadrer la manifestation pour que et la Kamalam ça y a pour petit sabatouté, il y a pour programmer ndenga ligne. Voyez bisango bila que l'activité ya Lamuka et zali l'activité ya Zungu ya mwasi na yete. Oyo a décidé le loi lobby kata misuni misatu otika mibale to kolia lobby. L'activité ya Lamuka et zali l'activité politique oyo ezo relever na liberté na badroit na biso reconnu na mibeko ya mboka il faut tout ça la yango to kusala na mboka oyo ya tambulaka ayebi nini ne sala maka na bamboka bapaya awa tout ça na besoin tout ça na seni neutre bato ba kukamba seni bazala en même temps arbitre et joueur T donc tout ça besoin na ba oyo basa neutre bakamba seni bitumba na biso yango wana et pourquoi bazo banga Seni ezala a politique. Nani azobanga Seni ezala dépolitisé. Bon nani, ce qu'il y a quelque chose caché et il faut toyer bayango. La marche à les 15 ezalité pour Covid ezali na mboka. Ngai na kamwe Covid na mboka na kamwe. Mais de l'autre côté
kaka le citoyen Mbosso akei kosala mitingi monene kuna na kan luka boyebaki ke star na biso ya lokumu Jibe Mpiana abetaki concert na ye soki na chaque club pe ba musicien ba kopesa biso lokumu mingi na kati ya mboka Djadju abetaki mindule minene. Il a fait de 7000 personnes. Oyo bakotaki mindule wana. Donc Covid ezalaki te, Covid elalaki. Kaka tango lamuka atelemi pour que asa la marche de Covid elamuki. Donc c'est le même comportement. Oyo akosala lelo. Bango batamboli, bango basali mitingi. Non, zone wana ezalaki zone neutre te. Vous comprenez? Mais tant que la mouka lingi kotambola est comme une zone neutre, alors nous ne pouvons pas, je dis bien, nous ne pouvons pas accepter cette discrimination et nous devons marcher au Banda quartier 3 qui n'ont pas palais du peuple. C'est notre pays, nous avons le droit, nous avons l'obligation de protéger la constitution, de protéger la démocratie dans notre pays. Oyo, M. Ngobila veut mettre la démocratie en cause dans notre pays. Ngobila veut piétiner encore sur la constitution de la République démocratique du Congo. Et Bissot Tozalien pour Koluba, non. Le présidium de la Mouka vient de confirmer la marche et l'itinéraire de cette marche. Nous lançons un appel à tous les Congolais, à tous les Banachango. Nous allons marcher pacifiquement. Et le point de départ de notre marche, c'est le quartier 3 massif. Personne, et alors personne n'est au-dessus ni des lois de la République, ni de la Constitution. Donc, nous allons marcher ce mercredi. Déjà, à partir de 8 h, nous serons très nombreux pour répondre à l'appel du présidium de la Mouka. M. Ngobila n'a pas qualité de changer l'itinéraire d'une marche. Encore que, à cette date, Ngobila n'a pas encore officiellement saisi les partis politiques membres de l'AMUCA. Mais nous avons constaté sur le terrain que M. Mbosso a organisé une manifestation qui était pratiquement un meeting populaire des campagnes électorales. Nous avons vu les amis d'élus de PES marcher les samedis. Et le dimanche, M. Ngobila a pris acte de la manifestation de M. Mbosso. Madame, je pense que nous ne pouvons que prendre à témoin l'opinion tant nationale et internationale. Pourquoi cette discrimination? Pourquoi cette injustice? Donc, ils nous considèrent comme des sous-hommes. Mais parce que nous devons tous respecter la Constitution. Nous allons respecter la Constitution et les lois de la République. Étant donné que M. Ngobila, c'est lui qui a violé la Constitution parce qu'il a été informé. Et il a largement dépassé les délais pour que les partis soient informés. Donc, sans communiqué, parce que la décision n'existe même pas, sans communiqué qui a été signé par son porte-parole, ne peut pas s'imposer au peuple congolais. Ne craignez pas une énième répression, comme à la marche nationale? Mais pourquoi la police doit réprimer les paisibles citoyens? Yaliboso na peso botondi pe na lobi merci. Nalingi ko répondre yo pe na répondre ndeko Ngobila mbala moko. Na yebite Ngobila na article nini ya constitution mboka oyo yebisi yeke la muka koki ko marcher te Mbosso citoyen Mbosso nda koki ko marcher. Na yebite soki eza na constitution na article nini. Ngobila akanisa te ke
Kinshasa ezali yumbi. Kinshasa ezali yumbi te. Il faut tiango na mutu na ye. Pe ngobila biso to yebisi ye. O eza Kinshasa. Ceux qui azana makanisi ya yumbi biso le 29 mercredi tokobima. Lokola bimisaki citoyen Mboso. Lobby lokola biso pe tokobima mercredi. Lokola batelaki citoyen Mboso lobby dimanche. Lokola pe tozo senga ye batinda ba policier po baya to tambola na bango elongo. Tozo tambola pona ko yebisa citoyen Mboso pe ko yebisa Félix Tshisekedi. Tozali na posa senu ezala neutre. Soki Tshisekedi azoyeba ke yende aza fort. Oyo azoyeba ke yende akozala makasi na terrain. Biso to lingi neutre a chiffler match. Comme ça to yeba nani oyo akobotolo bia akozwa bokonzi wana. Bango bayebi ke baza déjà akolala. Tshisekedi azana bila kopesa peuple congolais te. Tshisekedi azana momo côté ya campagne wa koki kokende ko sala yebisa peuple congolais parce que ba promesse so sala ka peuple congolais na 2018 nyonso akokisi yango te. Biso to sengi Tshisekedi nango bila lokola balingi basala jeune na bango. Biso to kobima le 29. Le 29 to kozala na balabala. Biso tokobima poto yebisa bango ke biso tozana posa senu ezala net. Soki Tshisekedi akozala makasi na terrain, soki akozala Kabila, soki akozala Martin Fayulu to Adolphe Muzitu, mutu moko azwa bokonzi au peuple congolais akopesa ye mais non plus bokonzi oya moyibi. Yango tokobima le 29 toyebisi citoyen Ngobila na citoyen Mboso o nyonso bazosala. Biso tozali na nzela le 29 mercredi. Biso nyonso bakomona démonstration de force na terrain pe tokolakisa bango pouvoir o bazana ngoza pouvoir ya muyibi vrai pouvoir yango evandi na kati ya peuple congolais pe o to pesa ki président Eli Martin Fayulu. Article 28 lobby ordre nyonso eza mal donné eza importance moroté yango wana to bengisi ba congolais mercredi à partir à 0h parce que ngamba ko na na quartier 3 bande komisus 6h tant ba leader na biso basokoma tozo bana marche na biso malembe ti oyo to keno kozukisa yango liboso ya assemblée nationale. Donc ndeko Mboso tango bazolo bakeno bombe ezo sala pacte na bango na ba jeune biloko aboye bombe eke ko simba tira ba autorité ya mboka. Yango wana biso to lobby pas question mercredi ekozala entre la patrie ou la mort. Yango wana bozomo na mopanzi to tamba ndeko Lumumba na ba camarades misusu ba rei ba résistant oyo to ko résister jusqu'à la dernière énergie parce que jamais to qu'on dit que non dictature ya monsieur Chilombo abana ko pesa biso même ba directive abana ko imposer biso ba ligne oyo biso ko ça marche alors to zomi tout na to zapi to moni lelo oyo bo tu ko ça ba makambo na bango ya nenete na ba zizel lelo oyo bazo luka ba imposer biso biloko wana biso to dimi yango te mercredi congolais nyonso o alingaka mboka na ye to moni bandeko na biso ya Bandundu to moni bandeko na biso ya Kasai to moni bandeko na biso ya Équateur ndenge bazo se préparer pour na marche wana alors état de siège oyo yemoko Chilombo auti ko décréter et réussir te mais lelo oyo boy ba ko imposer biso ligne o biso to ko sala ndeko journaliste biso to lobby non marche na biso ko bana na quartier 3 na Masina tina assemblée nationale. En fait c'est-à-dire que biso tozo ku fait la changu te toyebi ke changu ezali commune na kati ya moko ya ba commune ya ville province ya Kinshasa et biso tolobaki ete marche kosalema na etandi nyonso ya République démocratique du Congo y compris Changu. Alors biso marche na biso ekosalema kaka na etandi mobimba ya République démocratique du Congo. Donc moyen kolobaki ba pekisa batu basala marche na côté moko côté mususu etikala ezalité. Mais marche beaucoup ça peut que monsieur Ngobila na décision na ye oyo auti kozwa wana ezo engagé kaka ye moko parce que biso baila muka tozali aoki ko réduire biso na taille na biso ezali munene koleka oyo makanisi na ye alingi asala c'est-à-dire que biso tozali réduit na communauté tozali na niveau national même na niveau international et que marche ndenge bapesi hors de marche esalema biso tozo marcher parce que tozali libre constitution na biso ezo reconnaître biso ezali droit ya biso et puis tozali na régime ya information on a informé alors yango nde esali que tokyo réduire yango te tosala yango na étendue ya République démocratique du Congo. Ngobila alobi mabe mboko oyo tobundeli yango mingi pona démocratie. Omoni Kabila azalaki awa
apekisaki ata mokolo moko te ke na place tel marche esalema te. Démocratie oyo biso tobundeli banda kala eza te ke lelo oyo individu atelema apekisa ba peuple congolais batalisa oyo eza susi na bango te. Ngobila ndeko Ngobila toyebi malamu wapi auti. Ngobila auti na numbi oyo mwa nduku ezali. Tomoni déjà ba intention na ezaki aluka problème wana esalema awa na Kinshasa. Mais na Kinshasa toza na tangu ya kosopa makila ya peuple congolais te. Tokozala le 29 na nzela pona kotalisa te tosepeli na oyo bandeko baza na pouvoir baza kosala te. Bandeko baza na pouvoir bazolinga ko organiser ba élection na profit na bango. Eleza ba élection pona batu nyonso. Ça signifie que tozoko boya tozo sala bras de fer na Ngobila te. Toza na tawana te. Mais c'est seulement que to bengi de peuple congolais tokozala na quartier 3 ndenge mokonzi auti koloba wa Martin Fayulu na Adolphe Mzito pona ko manifester mokili mobimba bamone toza d'accord te na seni oyo baza ko sala seni oyo eza déjà seni eza ko se pencher na côté moko ya Félix Tshilombo. Ça signifie que marche eza confirmé peuple congolais aya le 29 to bima ebele pona kolakisa na mokili mobimba te tolingi changement et changement il faut bandana na seni ndeko basengeli koyeba que liberté ça s'arrache. Malheureusement police na biso ba soda oyo biso balingi balongola bango na nzela oyo basengeli kosala oyo ko batela mibeko po bakotisa bango na nzela oyo ya dictature na nzela oyo ya kobuka mibeko. C'est comme ça peuple asengeli koyeba te ba politique ba ninga ya politique bo baza na pouvoir lelo bazozwa ba mitindo ba mibeko oyo esengeli kozwa mate po ezali contraire na constitution contraire na ba loi ya république. Pona yango bakoki kobanga te tango biso tolobi to marché tozali penga na lolenge ya mibeko ya mboka na biso ezali kosenga bango oyo balingi kaka kosala nini pouvoir pour le pouvoir bazobanga que balakisa na face du monde ke bazali populaire te bango moko bazo marché bato na bango bazosala baactivité so ekomi kaka biso lamuka bainvente raison baraison wana bazoinvente ezali na ndenge ya constitution esengi te yango bana ya Congo bayeba soki balingi kolongwa na bowumbu oyo bango moko bazwa responsabilité na bango na maboko babanga eloko te baya na mokolo ya mercredi na ntongo mpo tosala marche wana mpo soki biso moko peuple tozozwa responsabilité na biso te soki peuple azoyeba te ke le vrai souveraineté ya solo eza na maboko na ye alors à ce moment là ye moko peuple moto akozwa nini réponse na mbeba na minyoko oyo azovivre akokoma ye moko complice ya propre souffrance na ye koloba boye le 29 oyo biso banso tokozala na balabala mpe tokodénonce massacre ya kinois oyo ndeko Ngobila akobongisa na bakonzi baye tokomettre en témoin communauté internationale les Nations Unies, MONUSCO, na ba organisme bon sur les droits de l'homme, ba ete vie na biso ba congolais et ali en danger. Jusqu'à quand ba ko restreindre ba liberté ba paisible citoyen. Ba oyo wana ba ko kumisa ka bango ko binela ka bango ba tambolaki jusqu'au point ko saccager ba siège ya ba parti politique. Mais pour les nini soki ali kaka sonore ya bayo bakoloba vérité bayo bakoloba souveraineté ya population bayo bako dénoncer mauvaise gouvernance bango wana nde fo bazala restreint bango wana nde fo bakangama droit ya manifestation ali droit moko pacifique le 29 tokozala bongo na balabala comme ndeko Ngobila esi abongisi aboma biso bakinois tokokutana ye na nzela asala oyo mokano no ekokisami me tolobi boye tokomitika pe te mpo Kinshasa ali mpe bongo yumbi te. Nous sommes là dans un esprit qui est largement positif. De mettre fin à tricherie, au Monsieur Tshilombo, na acolyte na ye, moso bazo préparé dans l'Assemblée nationale. 2023, nous ne pouvons plus accepter l'inacceptable et tolérer l'intolérable.
tricherie ekoleka te comme Monsieur Ngobila alinga komisa matete na changu zone neutre biso nyonso toza bakinois jamais sika wana ekoki kokoma zone neutre jamais soki tolingi to manifester faut tokende to négocier na Monsieur Ngobila biso tokotelema mercredi biso nyonso toza na balabala oyo ekoya eya comme yalingi partout oyo azokende atikaka makila bato etangaka ndenge atiki na yumbi bato bakufaki azali lisusu kokontinue na meme ali wana na Kinshasa tolobi mercredi congolais nyonso akotelema cette fois-ci na 2023 tricherie ekoleka te fraude électorale ekoleka te nous sommes déterminés pour mettre fin à ça. Alobaka mingi te boyebi nazala moi beaucoup plus mingi na terrain beaucoup plus na lingarande terrain makasi nango ebimaka mwa mingi nde na terrain tango esprit lumumbe yaka mpona kokomplete ndeko Bruno omonaki boso oyo lelo Tshisekedi ali koutilize kosangisa bato ebele oyo apesaki bango mbongo mpo barépondre présent na stade municipal ya Masina wana chango yalaki zone neutre te tango UDPS asali marche ya bango balati bato bapolo bapesi bango ba $20 batamboli ti koatake siège ya UDPS chango yalaki na plutôt siège ya SID chango ezalaki nanu zone neutre te mais lelo yo de quoi ali ko continuer toujours na bizaleli ya mabe webi liboso lobaki ke no coronavirus tango ba musicien balanga nzembo bali ko beta concert coronavirus ba ozwa te mais tango esenga kaka ino la muka esika wana nde coronavirus lelo alobi ke no chango ekomi zone neutre problème te biso tolobi totikali toujours na décision ya biso ya ko marcher mokolo ya le 29 et puis to banda marche na biso sika to baki to banda na quartier toi tito sous na palais du peuple lokola Gentini Ngobila bomaki batu na yumbi et ki akanisa oboma tulisus na Kinshasa biso to zawana to za na balabala po yumbi ekoma Kinshasa boma biso na kati ya changu o ya komisi yango zone neutre zone nombre neutre ya yumbi abomaki batu to zawana po Gentini Ngobila boma biso lokola bomaki batu na yumbi donc voilà na mukuse na suki wana bande ko wana bolandi pe to komela suka Fude Fayulu nini ko yokoloba po to komela biso la suka. Merci maman de maman tant que liboma ya Fayulu oyo Fayulu atia na kati ya Congo ya swaka matama Chilombo ngai oyo bwana ya Fude Fayulu liboma Fayulu oyo asalaka publicité te mais ngai Fude Fayulu à terrain esengo ezali makasi na ba leader na biso le président Eli Tata Mokonzi Ekolo Aigle na tata to bengi le coordonnateur en exercice le coordonnateur Adolphe Muzito Fumupa oyo babundi pour que base ya quartier toi ezonga vraiment tozane sengo balobaki ete bisika mapumbu ya Martin Fayulu simbami na quartier to ekoki kozonga te basongolo diongo bakie kosala ba campagne inutile mais lelo mama atake nga liboma ya Fayulu koya malgré tout retard mais touti na bitumba siko le 29 bokozala po babibilo bobanda te mboso alobi Ngobila lobi mama botu na camarade mboso tata wana ali na âge ya ménopause lobi amonaki makambo ne parce que tozali na charge ya changu maître Clément Mouza o alaki na balabala komobilize bayiba kongomani tokoti mikondo tokei maluku tokei nsele toye masina bisika mboso akopesa campagne discours na ye atake ali ya mulenda atake ali exipateur pe ali menteur ya peuple oyo apesaki mbongo asombaki na mbongo bakele ko discours ya mboso papa wana âge ménopause bakimi ye balandi président Eli Martin Fayulu na balabala elingi koloba nini mama le 29 oyebi ke biso changu tosalaki eloko te le 15 okoyeba yango mokili elobaki ete tosundeli président Eli na mabele na ye babeti bagaz basimbe na nzoto mama dimanche mercredi oyo le 29 et alinde soko simbi Fayulu na nzoto simbi mapumbu ya Fayulu okomona bayi changwe okomona bayi basmolokai okomona bayi ba américain bayi ba jamaïcain baobima ba Vatican na balabala pona koboya ba mantere nyonso ya peuple ba oyo bakoteka Congo bakokoso état de siège lelo facha komi ndumba ya basi misatu mama lelo akomi ndumba ya basi misatu mwasi liboso ya senta babota anegisa ya mibala boti bana misatu Zizel Mpela lelo vérité bimi akobimisa mwasi ali Kongola akotika mwasi ali Rwanda na kati ya mboka na biso
lelo bokokango Fati Beto azali bombe Chilombo aza bombe Chilombe aza bombe bandeko balandi wala tosisi pour la marche ya le 29 bandeko yanga pote soki totiki bango awa tango kabuya zola bebele bozola ndaba tobaba yike fu de fayulu wala tokute le 29 le 29 la balabala toyebi ete tokotele mama kama kosala malamu matondo mingi. Merci maman. Bandeko wala biso tosukisi na biso président wala kokende wala biso tosisi fumwa pa na banze bemonye amati ye wana akokende tata mokonzi ekolo ngala bino tokutala bongo la mikolo misali ko ya JKM soki yeso ayete bandeko langa tokutala pe tobunda bye.